Vota na Jordan to Ipa TV. Vota. S'abonner na yo ya. Vota na Jordan to Ipa TV. Vota ko sepela. Vota na Jordan to Ipa TV. Vota ko muna Bonjour, bonsoir, fidèles internautes, les amis des Jeux d'Étoile quoi TV, dans tous les coins et recoins du monde, là vous vous trouvez. Moi, votre humble servante Zizou Zidane, Zetamne de Boninga Bengelango et ça là on peut bien parce que biso zabino bino zabiso, tout ça pour Zaka wana pour la bino toujours l'andaka d'information, pour informer bino en temps réel et n'oubliez pas de vous abonner massivement dans Jeux d'Étoile quoi TV parce que kuna ezana makambo oyo ya famille beaucoup kovanda beaucoup landa émission ba film akafu quand ndenge bozomona ndenge bozolanda de 0 à héros donc vous landa yango quand même bozaki na deux fois le malheur est bon bozu de 0 à héros tout ça que malembe lentement mais sûrement. Là maintenant tu as une version sous version émission les lots yambi la veuve boyebaki siko pulu wazaki célèbre wazaki artiste munene na mboka na biso auté kotika biso il y a une année passée à bientôt une année donc tous les lots na la veuve Coco Bikotele vraiment et ça qui ba problème et kende qui et zongaki vraiment tous abatu comme l'artiste ne meurt jamais moi kotika autant comme Chiko et passé à toujours biso moto komaki tu resteras gravé dans nos cœurs donc on a toujours gravé na mitema na biso moya kotika musika ezalité tant que tozotanga kombo ya Chiko Pulu à chaque fois tozomona na mokili après la mort atikaki bana ba orphelin bazali le veuve aussi azali ki na ndako tango Chiko atiraki ba révérence na ye là carrément je me tourne et je dis bonjour à Coco Bikotele. Bonjour. Comment? Oui, ça va par la grâce. Vous êtes bien? Coco, namoni mwana, tumoni bana. Moi, vous avez yazate? Yazate va déplacer na. Va déplacer. C'est bon, il y a Karate. Tu dis? Il est où? Là-bas. Il fait quoi là-bas? Je sais pas. Ah, pourquoi tu l'as pas appelé? Tu n'as pas vu imaginer les veilleux, il va l'appeler qui vient. Il est méchant, hein? Il est méchant. Il est méchant. Non, il ne peut pas être méchant parce que c'est lui qui est, c'est le père, hein, il me papa. Vous avez constaté que Coco azo tete mwana na e mwana zana mukie. Au moment azo tete mwana, moi ça au carasso n'était pas au tete mwana. Donc c'est elle vraiment qui souffre parce que yene mutatika qui na bana au bazali mukie. Malgré vents et marées, makamboleka qui tolela ki Chiko Pulu to kunda ki Chiko Pulu akeleki boyoka ki okore koleka vraiment lelo Coco na micro Jeux d'Étoile quoi TV Coco azoyebisa biso to kozonga na makambo eleka kité parce que azape na bana on est de bon tout hein to ite à chaque fois pe koyaka na ba télévision na ba place publique to tiaka Coco aloba n'importe quoi pour que exposer bana ya Chiko Pulu parce que to za sans ignorer que la famille na biso to yebikani la famille fonctionnera parce que après la mort ya Chiko Pulu on a vécu des choses, hein, surtout la famille. Donc, ça n'engage que moi parce que moi je suis na Kitambo, na vivant na Kitambo, na vraiment voisine de Chiko Pulu. Tout le monde m'a ramolé qui belé na famille wana. Tu vas pas vu contre battre qui le point wana, le point on a mis ces armes tout na nzela na parce qu'il y a 3 décès où il andani après Chiko Pulu. Donc voilà, il faut tout battre la bana na biso, to ko exposer la bana te, Coco aloba n'importe quoi te, et ça n'importe quoi te mettons to lobissé à perdre abana loba makambo peut-être ozanga pe contrôle op et kosala mabe et musupo na bana to banga kaka nzambe okobanga bato mokité mais mabe et ko gete biso donc toutefois et ozala kaka mabe na ko koloba mingi te parce que na yami les bikoté les boni bana maintenant ça va bah ok bien oui ouais ok bien après moi déjà zo tokape hein oui baki c'est hein c'est belé l'hôpital pour tout là que va dans l'hôpital pamba Abeline. Oui, Abela qui est du temps que Abela qui mais ndeko balinga ba wa mukie depuis papa zaki a tout temps ti toujours les Chiko il azaki malade donc chaque fois dès que papa mama qui na bana bazo continuer au tourner ça Coco oui bazo tourner ça net na oké kozala comme hôpital vendredi passé nazaki na hôpital nazaki na basida bon bazaka ceux abiki même l'hôpital na zo traitement na Rivera dans un traitement na Rivera mais ata bango ba docteur ba comme père pour la mais ni bana lelo oui na bango lobby to l'extra vraiment micro
mais nga na loba kaka ba mutuisa zoto me aussi ma moyo mote mo mutaloba kwa Seigneur Jésus Christ pour avoir le kopisa yango loba na yedi kaza mwana mutu pas ça donc na yedi kaje molimo ko tumisa to ko tumisa mana ngo me molimo te donc na biso bien bana il faut bana babela na bango koko c'est pas grave bana bakoki ko bela ngelo ba pete que ce bana bazo bela ngelo la sacré bana bazo bela parce que non Nicolas monsieur va pe bana bazo bela donne la pour 1 minute seulement ça pour 1 minute elle va remettre non c'est pas mettre la musique non Coco quand la musique la musique c'est un jeu arrête ça comprenez hein, ce sont des enfants c'est ça la télé-réalité c'est ça réalité donc tu es comme du côté na bana point c'est pour toi joue maman attends hein, elle va te donner hein elle va te donner sois pas collègue fais ça ok sois gentil avec ta soeur. Vraiment, chers internautes, comprenez, Ezabana, Bana Viva Bongo, Coco, Oroy Sabiso, difficulté ni nos okutana nango depuis Chikopolo à Tikio, Tika na Bana Misa tout je crois. La difficulté ça est belé. Moni Chiko Kanaloba, elle va te donner. Attends. Donc tant wazate la difficulté Rosala Kaka. Problème eza est belé. Mais si on est malade. Mutafuta bon avant d'abord bana ye parce que autant on a fait faut ngana banduka pour na futa bon ya bana ça déjà tout le monde na 4 classe à bana il peut fallait akinde maternelle azana auto pour ça 3 ans donnant bandité d'accord auto pour ça 4 ans ça fait maintenant ça fait 1 mois que ça 4 ans c'est papa na yazalaki anga ko ta classe et moi on est pour le projet que mais raza maïli makas ceux qui année au édité autour de la fois comment le fidèle internaute comprenez que moi on a commencé déjà 4 ans on n'a pas encore commencé l'école ils ont bien milité bande konyo surtout balingaka Chikopulu o bazaki vraiment va vrai ya Chikopulu bana bango batikali ils ont bana déjà fois bana classe ngaza le fois bana classe na bandi classe T et vous avez bien mérité une pauvre femme la veuve ngaza na soit peut l'appeler comme ça mais ezaki ndenge bavanda ki baboti bana bango ninga ke atikiye siko bana il faut to bana tota la survie ya bana to bande ni bana bako évoluer est-ce que bana bako kende bien il faut to luka nini to surmonter na situation na ba ozo so ba baki Chikopulu ozo ba dinga Chikopulu bandiko hein après la mort il y a une autre vie ndenge zana il faut pas vivre bana faut bazala lelo batu lelo faut bazala batu bazala na société bazala utile c'est pas que passer papa maman kufi bamba comme inutile maman boyena bi ke etushara mingi papa Jean Waikwa na maman Mado Waikwa na c'est pas bozali papa ba orphelin bango yo bazali baza vraiment on a besoin il y a soutien na biso papa Bob Waikwa motema Jodette Waikwa donc ba soutien yango toujours luka parce que bana o bazali na besoin il y a classe pour bazali avenir il y a lobby Coco tika simba Coco ndenge tozo continuer vous comprenez l'émission lelo ezaki émission ya Coco na bana donc ekokene na ndenge yango ezokende parce que eza émission ya Coco na bana na ndenge baza na bana parce que ba comprendre Coco oza bana yo malgré bana bazo déranger yo siko bana ya mobile na yo atikaki bazali ebele est-ce que ozozo moya ko benga bana wana parce que yo ne maman ozaki boye na bana yo ne maman ozaki na bana na Coco na kululu na ndako tangu Chiko akufaki siko bana o ya Chiko pe atiki parce que baza bana yo baza bana est-ce que ozozo temps ya ko benga boyeba solution ya ko yeba bana wana est-ce que bakoti classe est-ce que ozozo temps wana oui ba oyo ba lingaki ke tozala de po nga na lingaki na nga mabe na bango te na mwana bana ko na le début tozala ka bien po tozana biso ba nga na comprendre que tozaki bambanda te fallait ka tozala bien bambanda ezalaka o tango yo kuti mobali na mwasi mobo nga tango na ya
nakuta Chiko ye moko abandi ko expliquer nga ba problème na ye abandi ko expliquer nga ba nzela oyo ye alekaka oyo boy nakuta ye moko yo yebi sida yo yebi ba mo sele ba écoutez ye momo écoutez déjà na bana botaki déjà so bobi bambana na bi nakutaki ye moko nakutaki ye na bana na ye bana bazalaki mais donc écoutez na bana Chiko akufi ke bana wana yango na oloba bobengana ka bozo bengana tobengana na ba oyo yango na lobi ke o mona situation ni ko personne bandeli ezalaki pona tobengana na ba oyo balingaka nga nalingaki na nga bango ne bandeli pona yeba ke tolingaki mobali moko mais tozalaki na biso bambanda te yango na loba oyo balingi nga lelo toza na biso toyeba na bana neti dede nakutaka deja na bamakambo na ye mosusu oyo aza na Kasavu ye vraiment tati na matanga avant kutu matanga tobandezaka na biso bien mo mpe na kosomba eloko ya mwana totindi ye mpe ya makoko namoni makoko merci ta mosu makoko naninga nazala pa Chiko nazozwa ye te tozalaki na biso mpe ti lelo tozala bien mwana dede sava jeune fille mosusu mpe mama na ye utaka Angola baby mwana baby te ça va tout autant sur la baby kana tabangi na mwana za bien donc baza bien maman Kazibula na France abina ngana tuna oboyi makambo nyonso elekaki biso ozana mpona otanga soma mbeleka na matanga te mais babi yo moto créer rancune wana yo ozalaki pourquoi yo ndimaki yo ozalaki une fois oza rassembler yo falloir rassembler bana na bamama yo ovandaki ya côté na bana na yo bamama wana basali front commun na bango bavandi ya côté pourquoi pas yo yebisaki bango ata mingi ozalaki wana ozoli parce que yo moto moto ondokolela binoso ondokolela mobali mais pourquoi pas osangisaki bango savonke tovanda esika moko tosala front commun tolela mobali na biso pour que epesa force omoteki peut-être bakomba mosusu oyo okutana nango na liwa ya Chiko ezali bakomba oyo ntango osalaki division nde permetaki bato bakota nana asali division nga bon yo bakestion babina tuna Zidane kuna ezalaki ndako na nga te soki tolelaki mobali na ndako na nga bonga bolobaki ifale na salisa na yambi te mais nga mpe bayambaki nga tobanda olela epa babokilo mobali akufi bazwi nga po ntango akufaki bamisusu wana bayaki oya bayotaki na bandako na bango na mabala na bango mpe bayaki bazalaki te misusu bautaki bamboka Kingandi misusu place Kingandi na otanga te ngani nazalaka na ye na ndako na kini ntango ye akufi baboki nanga baye bazwi nga na mutuka bamemi ngai na ndako na bango place Chiko akoleli balukeli nga coin nakoma babokilo na nga lobi toduka place moko totia kote place na vale mutatai nga mama bokilo na nga atandi abimisi biloko bomonaki wana abimisi couverture na ye ya sika abimisi dra na ye nini abongisi place ke nga bokilo na ye oyo ayebaki na ntango wana navanda nalela wana sikoyo nga mopaya na omema su na koyamba su mopaya ndenge nini ntango bango bazoya nga azalaki na kwana nga na vandi namonaka ni mama amemi intel ya opesa koko mbote ntango apesa nga mbote koko oyebi oyokaka kingai nayokaka ye apesi mbote ntango apesi nga mbote eza feti te mutamutaki aluki kwa na ye na ndenge ne mais mama bokilo na nga en tout cas tolobaka mabe ya bato te azalaki bien azalaki mwasi na ngonga wana abandaki koboya bino kokota bino ndako mona koko te mpona minute mwasi ya Chiko nde koko na lokola bandako ezalaki ebele soki outi place outaki oye babino yokota kuna oke place bapaya bazali na bango bandaki kozwa bango le début neti bapaya soki oye balaki so place yokota kuna oyo akoya elaki so place yokota yo lingi ovandaka pembeni na ye mpo na minute oye moto akufeli recevoir nyonso nzela moye ngai ya bato te innocent ngai ya bato te ngai ezaka ndenge mama bokilo na ngai alingaka to avandela nalela mwana na ye nalela mobali na nga po azalaki mwasi aza mwasi pardon ye mpe ayebi mpasi wana nde abaki navanda yango bavandisanga na place na siko na oyamba bamisusu ndenge nini Gode ochichi motema Jide Katala albina tuna obo yo siko explication yo pesi awa c'est bien obi bien mama bokilo ayambaki yo achelo place apesi couverture abimisi ba droit na ye ayambi yo koko mais tango yo oni komona ba miele bandi ko tomber na matanga o changer le mama bokilo
ennemi liboso obimaki na kati ya lupango wana ezalaki ka mama bokilo wana. Est-ce que ezalaki le moment ya kozongisa mama bokilo wana monnaie de singe wana? Est-ce que nga mama bokilo nanga toza binemi te? On est à Batou. Il faut expliquer Batou bien. Le corps Batou balobaka, baloba est belé. Il faut expliquer. Zidane Yozanaki, non, vous pouvez avoir tous abinemité. Et en des temps où pesami que tu vandi nanu, n'attends pour les là, tu as la place. Mais ceux qui vont monaki moi ba fight, tu as na bo monaki. Oh ezalaki ke baloba ke koko na mama bokilo na e ezalaki vraiment eloko ekoka koko ma grave mais batu koloba eleki nga na mama bokilo na nga to quelque soit na te ya kofinga na bo quelque sala mate mais nde bazoloba ke tangu na monde Daniel bani kokoya na boy mama bokilo na nga non neti na eloko ni mais babi bozala kolela na yo ensemble bozala neti eloko ni biloko nyonso bandaki koyanga aza ya kovanda naza moto nakoo bouge te na moto nakoosa eloko te kosuba na pardon excuse nga na terme mpona se soulager même il faut bamema ngai ya komema ocomprendre mpe il faut nasenga nzela sikoyo ya babiloko oyo bato bazoloba wana nazoki yango na moment nini mpo ekoki moto akoki koya tosololi ngaka motu na se asili nzela akei na ye babiloko eyaka wana nga koka kotelema matin na keza biloko nata na chambre froide mais bon chambre froide ofungola sikoyo otsa ekoya nango mwenge yango babie malaki ekoprogresse te na balona ninga na tika nga ozoka te naloba na mnoko te babi ofungola chambre froide koko live my life leave me alone please my sister na fungola te mbongo euta wa bilo maman Olive yaki ota biso tozalaki ba témoin koko pikotele tout le monde a maman Olive merci vraiment merci la première dame honoraire hein ya mboka na biso vraiment maman l'assistance wana au sala vraiment que tout kunda chiko pululu tozaki vraiment contre mur. Tout le monde est arrivé à maman Angèle quand même dans la kotaki maman Angèle a pris solution tout une solution bah le cognon surtout et salamaki vraiment en bonne et du forme et pour akendana bah respect na là on doit bien Serge Diasonama motema ya Viviane Diasonama vraiment pour côté les ah ouais ça va et vient jeune fille dans ma tête bandeko pour comprendre voilà moi la monstre. Du côté que pour continuer l'entretien à biso bandeko bazolanda yo bazolinga bayeba sikoyo ozo évoluer ndenge nini ozo sala nini otika na bana mais ozo évoluer ndenge nini vino ozo lekandini parce que ngana boyaki na kozonga na ba na kozonga te pour la kufaki ndenge nini makambo zolaki na famille makambo non il faut to batela bana biso non ndé na utolo ba tout à l'heure il faut to évoluer il faut bayeba elo on elingo sala en tant qu'artiste parce que ngana yebi koko ozali artiste osala pe masano oyo biso to salaka ozo évoluer ndenge est-ce que lelo ozana posa ouais que groupe mo bo continuer misala ou bien non ovanola no o no bana. Merci Zidane. Pour nous bandana nous napesi botu talam mokonzi à Londres mbote botu talam mokonzi à Londres napesi mbote mingi air moko oui na lobby air mon rendez-vous non plus ça non ah te air mon na lisolo ah dès que solo là ah botu talam mondial de ta Zidane ya Zidane nini limsanga te azona Londres za te problème te Limbisa mso moi ma mais c'est comme ça et là c'est ah j'ai vu sur les arabons bon nanga lo baboy na minute nazo sala nanu eloko te na minute oyo ngala komi na koma oteka moko ba petite sœur batindela nga biloko oteka neti petite sœur na moko ana Paris Ozia azana 3 première dame il est vraiment atindela nga biloso de kota Paris quoi atindela nga bilo na tekaka nazongisi liembongo petit c'est la sorte ko ya Barbara de Coventry Ginette Bikotele na Barbara de Coventry pas atindela biloko na tekaka Sandra Bikotele pas autant ko tinda na comment vivre ka bongo ce mutu atindi biloko na teki nazongisi donc mingi kozala bien na mokili eza bien
Kotala lelo o Zidane. Pourquoi qui nous déjà? Na répondre la question. Na tout na nga parce que ça la question la tunique. Parce que bambongo yo kene na ngo zo ki. Obina ke nga gagner bilo botre na perte. Siko mbongo na donc kena na ngo. Siko zo zela ndeko mtazo tindiro mbongo zo teka o kena na ngo. Pourquoi na déjà donc on va bale. Bijou elemba ma meilleure chemise tala Zidane oboma tolela na Zidane. Tozala na Zidane. Oh mon bijou les mazina mtako yeba mais tout ça ni okoza musala Zidane tikaka to répondre mais bi que zo ba question wana oui mais ya ona na loba mais bi que zo ba kota souci ya likamba ya ngo nazo bisa mais bi que zo poser na question po batu pe bazo tuna yo tuna koko okoza na choix te o poser ka question na po ba balobi mais yo na kat no yebi vraiment nga na ko sala mambo wana te ezaka maloba bat baloba ngana komi siko ko répondre bat na obi makambo nyonso o esalama na matanga nyonso eza ba image o comprendre muto mokikolinga te baloba na olika moko oyo monaki te nyonso elekana eloko atolakisa te donc ndenge ni baolatisa mowei tokoka kolakisa yango te o comprendre mais le reste nyonso eza sur image si mutu ayebi soki nga koko nazwa sak na loba yango na ke nango yebisa mutu wana bolakisa biso ata moke kaka babwakela bino yango ebima te ezala te makambo oyo nyonso eza oyo balobaka question eza ya solo ekolakisama mais so omoni image nango omoni yango te en tout cas bandeko na nga bondima te na okosala yango te mbongo eza pouvoir ata soki si c'est vrai que nazwaki mbongo il faut nalakisa kaka bato ke yango oyo nazwi yango faut que ça va yango na zio na ko sala ngote nga na yebi na simba mbongo na yebi mbongo na yebi maka donc mutu ninga msubo liaka na ya partout ka mbongo ba sa ba tumitema mbongo za esprit mbongo za pouvoir so mutu yebi ko gérer mbongo te donc le yata le président na ticket le groupe na yo ko kapeka ko gérer ngote on comprend donc je peux dire ceci o baloba ke za lokuta mutu oyo alingi penza baba véritable makamango senga bazali bazali babese bafilmaka babandezokisa bino baimage antene alakisa mbongo te mbongo yango mpe nazwa mpe mbongo te na matanga mbongo nini nga nazwa nazobandela yango nazwa donc enveloppe yango namona na misu na nga na matanga eza enveloppe ya papa edingwe donc edinga moto ya ngenga yaka ko assister oui après aloba wana petit na ye azalaki petit na ye donc na yebaka susu semo azalaki na zemi ya edi azalaki na komba mo shikobisanga bikoko toke soutenir ya edi soki ekota totala quoi vie na biso wana azalaki petit na ye donc yarit kitisa biloko wana namoni on va comprendre l'évolution et l'émission de notre évoluer voilà voilà payer moi na Chico Poulou. Tu peux regarder la caméra s'il te plaît? Tu peux regarder la caméra. Ton nom c'est qui? Rejoice. Rejoice. Rejoice en quelle année? 11 ans. Tu as quelle année? Hey. Deuxième secondaire. Oui. Ok. Au professeur ça l'option aux années. Je ne sais pas d'abord. Oui, bah tu es un joueur déjà, tu ne sais pas comment. Un joueur. Alors donc tu fais le foot. Oui. Dans quelle équipe? Godson. Oh là là. On joue à wapi? On joue à wapi? Godson. Je suis médiateur, 8-10. Je suis médiateur, 8-10. Maintenant, on a la room, mais poste non, on a vraiment room. Aussi, ma pena moi na yé, on est aux ancas sur la Belgique, on fait un joueur, donc il vous a bien. Nous devons tout le monde, les nini, tout ça, na moi, na pour comprendre que moi na hasard paysage joueur, il faut vous soutenir. Il faut vraiment vous soutenir. Arrêtez de chanter. Pour soutenir Chico Poulou, pour soutenir Lando, Motoma Pichou, Choluka, pour soutenir Chico Poulou, basé belé. Il y a ceux qui les lots azul, le devant, à Osuma Balé qui n'est basali et belé, et après basali, liboso naïe, à Osuma, pourquoi pas famille naïe. Coco Tozo qui est vers la fin, je dis que au Saraka Théâtre, au Kimara Nigeria, à mon problème de Boba, na Nigeria, à mon acquis, aux autres problème. Vous avez un problème. Est-ce que vous avez quand même temps? Il y a un peu ça à mon pauvre, on a peu en Nigeria. Vous avez un peu ça pour moi.
explication, même pas explication pour ça, justification c'est à mon côté, mais après c'est vraiment message dans le Nigeria, mais sur le rôle ça sont en anglais mais pour pas au cas. Non, na Nigeria, na vandaka penzate, c'est un expliqué on a non, na vandaka vraiment te, na banda ke kosomba biloko, na zozonga, ezaka Nigeria te na kele mamboke belé, osomba somba biloko na zoya koteka. Donc naza vraiment mutute na ko bata musuki na longwa ki Nigeria po na boye non. Donc c'est ça quoi. Naza penza pe na likambo lo bate mais na opesa ka mbote na mairie na grande sœur nanga na tika kuna ya pichuna mairie moi ça pembe moi ça ya mbiji quoi. I say like that. My sister na ebisa sœur nanga Marie na ngaka o Mary ya pichuna mutu munene na Lagos moi ça pembe Mary. I love you my sister. I love you. I want to talk to you. No leave me. Me I like you so much. No leave me. Kutika ngate zalaka nanga ndeto zalaka kisala. Dina lona mote ma famille ndiri woyoki kwa nyatiango yo nyatiango koko bikotele azala mo ba mo biloko ne mo mai na yo wana wo vraiment il faut de découvrir awa pourquoi vraiment to ko zo famille ngalo bagi to ko kele tuna ma matanga te la vie continue mo tonton mo ka tuninga ba bisi mo zala mina koko yo ndo koko zala mo koko mingi ya ndeni ko lo bandeni ko ba tonto bazana na school ya ndeni ndeni babika zandeni na peut-être ngapela comment question te na ko peut question te babina kaka na tuna question ngoyo babina na tuna biso koko bikotele to munye akomi awa somo ezandeni ichuka bomoto ma divine ka alors somo yo na vie fontaine et andeni ya babina tuna bikotele et andeni so babina ngandeni na lo banende ni biso to ba mikolo abongo siko kando moni ngati d'accord kande ngezali abongo siko attention na lobi ezaboy to sani bonne nuit ma be asa kenda moté London fali pupa le bela biso bonne nuit wana za fali pupa ngala sa biso to la kimia bonne nuit olokiango ezaka abile bino soka bonne nuit ezanga te fali ipupa yenda eboni atango balala wana bikotele alomana omenye la mamu suse tabino ngate yemoko abile bino nini bonne nuit voilà tout est bien qui finit bien alors on était en journée de Equa TV avec votre Zizou Zidane vraiment abonnez-vous massivement sur Journée de Equa TV on va bientôt se séparer cet entretien avec très bien. Si vous avez aimé cette partie dites vraiment merci à Christian Soumaïli. Quant à moi na rosenga koko bikote un mot de la fin moi bambote sur les ali numéro na contact ceux qui nous allez vous soutenir Coco vraiment ba balingaka Chico Pululu va soutenir à travers bikote les personnes à moi na bana pe bazali baza bana bazé bilé tellement abi pe bazana contact na ba maman misusu donc ekosala que ba a soutenir pe ba bana wana misusu o baza en contact na ba maman ya na bana ya Pululu vraiment Coco contact na yo so Coco pesa na moi mot de la fin pour bande de balanda on connaît mission lelo nangi na loba merci vraiment na sepeli makasi to anu kele déjà na suka ya oui toujours déjà na suka donc comme na suka je peux dire ndenge bo bandaki na biso na ndenge pe bo tozo sila bozo sila na pe na biso donc eloko senga wana bo zapé elenge la koto vraiment c'est bon bo botala be mission à bien maté à bien pour maman akokaza te na ndenge to lamba wana mama pe ko talaka donc oyibi pe maele tanga na iba maele o lamba fufu pas moins na 10 ans vous comprenez maman bo zapete bo zela Zidane na ngongango place mungwa ezanga ki ko bakisa pe mo mungwa et ça la bien donc Zidane na lingio mingi merci na ndenge Zidane a ekotala ngalelo na bana ndenge toza awa na bana bana bazala oui
vive-toi. Merci ndenge toza na bana na sepeli makasi. Moi na opesa merci na bato ba soutenir ngai ko banda pena ne bandeli. Ti na ndenge to ko mpelelo o mingi pe bazali. Vous comprenez? Neti mama Kato Nzoku, mama Kato Nzoku. Oui. Banda vraiment na faire mobile ti lelo abenga nga na pesi merci mingi na mama Kato. Na mama mingi pe ba soutenir nga ti lelo. Na pesi merci. Numéro na ngai ya téléphone ce bon besoin ngai 089 78 36 175 089 78 36 175 na pesi mbote na babikote l'union surtout na pesi mbote na maman Aline secondaire royale au hasard na Paris Ozia la première dame na ningo mingi tout ça quand est tolo baki wana zidana ninga tolo ba bongo te mais tout ça ka bongo bongo siko to ça ndé et to ça ndé ba bika bonne nuit bonne nuit te bonne nuit la que bolala mais ça que fallait le bango na moment moko to za o sengeli non yo zo memela pour na boyi polémique na juste na polémique na boyi na lingango te te omoni alinga su problème na ngate omoni na ko ba de na linga fali mingi na za femme ya fali Data na ne sengote so te ba fali fo mo na comme tu ne attends dans la muto so to aye binga data na tomboka ki so te ka fali mo na ka ke elonge changer donc na sepela ka menga lo ba bonne nuit na comprendre te pour ne sepeli sanga kaka. Merci la petite beauté na vraiment na dédié émission na tété on d'autres que mais la petite beauté na le petit na souhaité petit na la qui petit Ali Diogo papa social là bon vers de bokete mon bal ya mon si vous allez vraiment na bonne guérison. Quant à moi vraiment je vous remercie Alain Danda avec Jonas Limasaro de qui vraiment na pointe le bouclier Yvonne Jolie la personne vraiment bambote ebele yana hayi matembele ke matembele na personne bambote vraiment ébélé. Là vraiment je souhaite je viens aller vers mon frère Blaise Bouba na personne bambote ébélé ni anniversaire ni on va attendre que na va ba quant à moi je vous dis merci et on se retrouve au prochain numéro si Dieu nous prête vie. Kota na Jordan toi Ivan TV. Kota s'abonner na yo ya. Kota na Jordan toi Ivan TV. Kota ko sepela. Kota na Jordan toi Ivan